Arbre de vie. Adana Eve Baliaraka Bambuma. Voilà. Ba pasteur soka sumbi mutuka tongi église wa bini nzamba pamboli bambuma yangwana. Yepe munzime yokuluka libala voyage misala yango peka bambuma. Sokona ninzete. Vous allez belé beaucoup de l'émission de partout na pesi bino Mbote mingi balandi so ya Chibiso TV. Oui, malamu na émission na bino réponse à la question. Chibiso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission Réponse à nos questions. De votre frère Brad Bumba, communément appelé le mathématico de la presse. Un réel plaisir de savoir que vous êtes tellement nombreux de nous suivre partout au monde. Voilà, aujourd'hui on est là, je dirais le dernier jour avec notre frère, notre pasteur, le frère Fanfa. On était avec lui au début, on a eu à faire la première émission. On a eu à faire la deuxième émission. Binomon dans ma commentaire, Bolobi, non, c'est papa Azamuta secondaire, Azamuta humanité. Nzambaza bolingo, ba am et gagname, batu ba benginga, pona ba prière pona oyo papa salaki, na ton na ye na ba séjour na ye oyo ayelaki awa na République démocratique du Congo. Te ko zoye même à temps oyo alinga déjà akine oza vol na ye pona retour na mboka na ye ya États-Unis, place oyo à Fandaka. Alors, juste avec le temps, il y tout solana papa à propos il y a un séjour na yendenge et les cas qui a na Kinshasa. Mbote papa. Bien, Ndoko Bred, comment ça va? Je vais bien papa. Et vous papa? Merci beaucoup. Non, vraiment à merveille. Et je vous dis devant la caméra, je suis très ému, très satisfait de vous connaître et de prendre du temps avec vous, avec ces deux émissions et une conférence. On a profité d'en pleinement et je suis vraiment joyeux et heureux. Je vous dis merci pour na oyonga bénéficier na kumba Yesu. Vraiment, mosala nzambe boy. Témoignage fo landara na sima. Ezate yoga mamuna oloba me kotala mamuna osalate. Donc eza bongote, donc yango pe to oloba. Lola na yo makelele nanga. Yo mutozo luka lola. Makelele ezala yanga te. Omoni, donc ceux qui a solo nazo luka paradis fo oloba boy ya koloba bongo mosusu pa lobi bongo lisanga yo pe okena témoignage yo pe bazwa témoignage na yango wana nde église surtout yango wana nde église za oyo ba bâtiment tozomona te vraiment papa moi ta mukie ka tozwa oyo yo ne fils que 5 minutes koya na yo okomi restauration et salami OK Braza ozongi lelo ozonga États-Unis nini oyo OK koloba oza satisfait na musala nzambe ko sana Kinshasa na Afrique? Non, surtout na Brazzaville, hein. Surtout na Brazzaville, j'ai été très content parce que ba yambi lilo banzambe na maboko afongama. En fait, au moni eza iloko asikate. Mais sauf que c'est la vérité. Au moni. Donc depuis la nuit des temps, tant nzamba sala reloko na ezala teke bandara wana, ezala toujours yemoka banda ngo mutaliboso. Moni, lilo banzambe eza déjà na Congo, batu bakendara déjà église, mais yeso akomi na posa tokoma batu bakola ne pola lobaki bino batu falaki bozala déjà balakisi bozana na posa ba pesa bino les premiers rudiments de la commencement dédié. Tu vois? Donc faut tokola to ninga ba komeki na mission na yo. Donc to longwa n'était pas bon mwana to kende na animation oyo tokoma na niveau que totonga mboka jugement ya nzambe pe ezala palpable. Vous avez à faire comprendre les gens parce que mais c'est tellement difficile même dès qu'on a passion on a PC mbote aux États-Unis frère passion c'est tellement difficile de comprendre l'homme de Dieu ce qu'on continue à muzindote nini. Oui, tout ça vraiment la ngongate bande ko ba comprendre que na zana nzela la vol langeza kala mingite mais na opesa merci makambo nyonso eza makambo molimo tu vois
faut kaka Saint-Esprit a convaincre mitema ya bato. Et puis ça bato makanisa roye ba makambo tozoloba. Omoni. Ceux qui bato ba comprendre nango moto mona soupa cha ozate. Mais na ninga tozali na Congo lelo. Tozo tia même jugement dernier na ba difficulté. Wow. Toko tellement na biso po ezakita muke ozape biloko na tozo bima tozo accompagner yo eza live autobito sala papa oui sala ngamo pasi donc bande ko ba comprendre ouais bande ko ba comprendre que vraiment na lingi bana nzambe mingi to tiki bino bana tika te na restauration je ba coordonner to kei pour ngonga muke tozo zonga muke yeso tanga kendaki après molimo mo centre zongaki base ni botiki na Afrique na République démocratique du Congo yeso lona ma mitema ba conférence eza en ligne tozo l'exemple pe na ba chaîne à télévision chaque semaine ba no leka bato ba consommer na no anion dédié balia ba lota nzoto ya Christ après soto komi mon koloba mon komoko nde to rotonga église ya Jésus arbre de vie pe yango papa zono oui arbre de vie Adana Eve baliaka bambuma yango te lobela ko voilà ba pasteur soka sombi mutuka tongi église ba bini nzamba pamboli bambuma yangwana yepe munjime yokuluka libala voyage misala yango pe ka bambuma sikona ninzete ceux qui toza bana ya nzambe toza kwa baleki ya Jésus lokola Jésus a nzete yepe foza nzete bambuma nao biso pe toye mais ce que bien sur l'église bolika bambuma nzeta sate donc nzamba batela merci beaucoup tozo bimana papa wana ezana voilà merci beaucoup c'était juste un petit temps avec le pasteur le frère Fanfa. Il était avec nous, au début, et là il rentre maintenant à Zonga, États-Unis. Et voilà, merci beaucoup. Ah, voilà, tout ça, puis na moko na bango toko bimana biso muki pour tout sur la paix. Naba ndeko base comité mobimba o ezaki na papa Fafa papa lelo oyo bozo songa na bino. Lilobe elobami la restauration et salami. Oui. Nini oyo yo botiki na mitu ya bana nzambe. Bon, peuple de Dieu, peuple de Dieu, shalom. Nakanisi ya mwa mukie oyo nzamba apesaki biso to ko partager na bino. Mingi eza restauration ya ba famille, ya misala, ya ba activité nyonso. To souffrir pendant longtemps. Vraiment lelo restauration ba reçoit chance ya reçoit maloba oyo. Ekomela bango ebota mabota na bango ebota ba famille na bango ebota misala ebota société mobimba na kombo na Yesu toke tokoya kalate donc mais tout ça structure etikali quand même bon structure etikali par rapport ya kotonga pena kochana libanga awa ndenge toyaki message eleki donc tokoya nde na mende tokotika iloko ya monene pona bino merci papa. Voilà, merci beaucoup. Ça en est fini pour aujourd'hui. C'était juste un petit entretien avec oui, tu as continué à appeler papa parce que Isaiah Souka, tu as vu que tu as écouté un temps par après. Alors, je suis là avec papa. Tu as qui n'a pas conférence, n'a pas comité. Bonjour papa. Bonjour. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de vous voir. Alors, si il faut un dernier message avec nos abonnés, bato nyoso balandi biso ba biki même biso moko na biso ba journaliste na bandeko balanda ki biso ba appel ekotaki pour la restauration. Un dernier message na ningi waki ko fanda na Afrique na tomuke pour la restauration. Ba kan wana Yesu le wazu ba salela ngo tela misala ndamba uzanga pambla bango. Et puis ba ikapiko. Ndamba za mort à votre volonté, mais na combo ya Jésus Christ Jésus Nazareth. Merci beaucoup papa. Bon retour au pays. Merci. Et puis à la prochaine. À très bientôt. Voilà, à très bientôt, à la prochaine. Tout comme vraiment Nasuka, ça n'est fini vraiment pour aujourd'hui. Ah, on va voir aussi, il y a une maman, parce que on est là avec notre maman. Maman, bon retour déjà premièrement. Merci. Merci beaucoup. C'est pas la dernière, bien sûr. Mais s'il faut dire un message, Nathan Oelekia, vous êtes satisfait na Musala Bosali Yanzambe, il y a restauration en Afrique. Tout ça satisfait parce que Bato Ebe va se présenter que
Donc par rapport à ça, on est ravis et le message est passé. Très bien. Le message est passé, ce qu'on va dire aux gens de s'accrocher au Seigneur. On est venu, on va encore revenir pour que ce message soit diffusé dans le monde entier. Non, ce n'est pas le dernier voyage, on reviendra, c'est le premier, mais on reviendra par la suite pour que le message soit diffusé à tous les niveaux. Vraiment, merci beaucoup, Borit. Merci. Au revoir. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. bozali ebele bokotala émission de partout napesi bino Mbote mingi balandi nyonso ya chez biso TV. Oui, malamu na émission na bino. Réponse à nos questions. chez biso télévision chaîne oyo ekokani na yo